écoute, mon Tibola, akoya biso ko sambela to ko bela fe. Yeah! Akwa ko senga bolimbi siawa. Yo kesi mevek. O ko se musana ntabe makambo. Mama, biso to ki ba mori, biso to ki bibembe. Papa wana sambela pona ngana bika. Lelo yo Tibola. Ok, kono banini ke vek yo. Akoya awa. Akoya ko senga bolimbi si Tibola ya makamba sali. Moko boye, Tibola ndeko nanga muluba, aza susu muluba te. Ye penza Croix Rouge na carte ya baluba longo. Alongo na carte ya baluba ye penza toteki ye na Shadari. Toteki ye na Shadari, toteki ye na Baswahili na Bangala akende tozana ye besoin te. Ngai surtout ka olezim de na ne problème. Ye olezim ye bazoki na Kindoki pa évêque assisté Kindoki. Azo ati grâce à prophétie katina ye. Ye mbala moko comme ko sakana évêque. So luka succès na luka la ndenge na yo. Na njote évêque ité. Yo bi place évêque awuta. Obi musala bandon na ajinin na yo to tubanda ka musala nzambe 2 jours awa mbongo osoba mabonje zokosa yo luka sisa na ndenge na yo yo pote ya bifo tanga ka komba avec mukuna na kebisi yo papa tika o lazim yo na lobi na yo tika. Télévision, vous avez vu que c'est là qui moi mingi, évêque Pascal Mukuna, côté qui bolo, comme vous avez dossier avec Mimi Tibola, et à fond qui est dit à viol, makamobele, détention, livre parcellaire, menace, makamoleka qui moi mingi. Mais là vous allez y avoir plus précisément on a église à ACK Bandal et si qu'on voit pasteur Mukuna à Kambaka, vous allez comme on a le kani, peuple, peu bandimi, vous allez vraiment dans les 5 ans yoka qui est pasteur na bango azali a quitter na mokolo na lelo akozonga katikati na bango bakozongela mateya na bango bakozongela ambiance ya pasteur na bango bakozongela prédication na bango yango to kotamona sima caméra de l'élément weja to kozwa ba vie et ya bandimi pe réaction na bango esengoni bazali na yango et pona o babengi pa mbote mama moni ozo sepela a oza mondimi aseka naza mondimi aseka 100% 12 ans na sali on aseka donc Tibola saka na pasteur na ngai na ndenga kosakana te na pese message boy nzambe basakanaka na ye te atiaki mosapi na mozindo ayebeke bato wana basambelaka to basambelaka te nzambe alakisi oyo biso tozali akeba na ye soki akontinue oyo ekoyela ye toyebi te akoma mwasi ya Shadari napesi message oyoki yango message nini oyebisa na papa bon papa na biso papa kotala ngai aza papa na ngai na kopesa message nazo pesa na mbote na mona yekala to benga kaika na ba telefone papa koma ya kobenga na ba telefone ngana vanda kali banda we papa lekaka nga boye na mona ka chaque fois 3 mois nazo mona so papa te pona vilaine moko boye Tibola ndeko nanga muluba aza susu muluba te ye penza Croix Rouge na carte ya baluba longo alongo na carte ya baluba ye penza toteki ye na Shadari
toteki ye na Shadari, toteki ye na Baswahili na Bangala, akende toza na besoin te. Na cadre ya balu balu. Merci maman. Naza esengo mingi kosepela mpona komona libération ya papa biso. Nga nazomona nga kotaki na prison te mazaki na kati ya retraite. Papa na biso alobaka ye atalaka gauche na droite te. Soki azosala likambo azaka déterminé. Ndenge moko pe a connecter biso toza déterminé. Tozali kobanga te. Tozaki nelika ke nzambe oyo abondelaka papa wana akosaka te. Toyebaki yango avant ke papa faut akota retraite 8e 9e mois akobima na ye victoire ezali et puis tozomona drapeau aseka kotombola likolo. Merci maman. Ngai elonga nazokumisa nzambe nazokumisa pena nzambe pende évêque na oyo aloba pona ngai namoni yango vraiment mongo na misu pena alobaki ke bana bozala kimia nakende ko prier nakende ko kota mabondeli mozinda mabondeli mais lelo pena nazokumisa nzambe nazokumisa pena nzambe alola pena ke losambo na biso lelo évêque abimi tozana na esengo makasi en tout cas bamimi bakota ko babima te bamisusu ba ABC komona bango bamisusu makambo ebele mais oya biso aza ya nzambe aza pena ya nzambe bon maman nga za mwana mwasi o mami chibo asali nakoma nzambe ye moko nda kofuta likamune parce que asalo yo jamais ça mana binanga jamais ko sala mape ya asali yango sake ye nzambe nemta kofuta ye nzambe o kabito sambela butu mana kofuta ye na o ya sali po o ya sala mo so ngana za bo jamais na ko sala jamais de ma vie jamais mais ya sala ngo alukike mbongo maman esombaka bia mutu te maman ngai eza problème na été mais eza problème na nzambe na ye il faut témoigner partout que ngai nasaki mabe boye nde nzambe akolimbisa ye kolimbisa makambo nde yango nzambe alimbisa na ake témoigner partout na réseaux sociaux bake nasaki mabe bolimbisa nga nzambe akolimbisa ye Limbisa te nde toza bato alimbisa te tolimbisa chibola te biloko pola tolimbisa te po juste nzambe fe salama nzambe frappé aza eloko te en plus akisu na TV ndazana bafiole yo na olingo susu 4 fois likwa mwana ana na ndeni ndazana boye fati aumela nazokama te asambusi papa na ngai papa na biso basimbaka mosala nzambe te po nzambe alobi boye oyo amoni bolumbu ya paster na ye alakela bamabe mais ye amoni yango tali kofaire souffrir papa ya biso ndazana yeka boye amoni esengo na fi na eza susu te da tolakeli ye mabe akende nzambe mama talaka nde naza boye don nazangi na maloba papa na ngai après 3 mois ya souffrance chibola yo osambwe déjà aseka ne tombera jamais mukuna tikali mukuna yokana oyebi mukuna ngomba likolo aseka aye mama na ngai esengo na nango bobo comprendre ka fona pasola mutema na nga bomona mama papa na ngai azobima prison to kama lokola ba orpheline to finga mi to kan ba binemi na ba veni na baninga koloba te passer na bino boye passer na bino na lobi kaka justice nzambe ekosala papa na nga banga ka nzambe lelo yo justice nzambe eye na pression nango avec Pascal Mukuna azali banda yaya na kokoka te eza somo azalu kuta moni tibola akoya abito kosambela to kobela fe ye akwa kosenga bolimbisi awa yekisi meveke okosa musana nzambe makambo mama biso tolaki bamori tolaki bibembe papa wana asambela mpo na ngai na bika lelo yo tibola okekoloba nini ke eveke yo akoya awa akoya kosenga bolimbisi tibola ya makambo asali aza consciente ke azalaki pousse na bandoki mais akoya kosenga bolimbisi victoire mpa na biso papa na biso abimi mitema na tokotozi liberté tokomi libre nakomi na lolendo nakomi na fier ngai naobeta tolo eveke prison namoni papa na prison papa tomboli maboko boye nalobi papa émotion esali ngai nalobi papa évêque na leli
Nzambe esenga mona papa nanga mikolo ebele namona ekala papa oyo asali mingi mpo na ngai naboti na pasi ntango papa eveka asambeli mpo na ngai mwana bimi ngai binzamba papa eveka asaleli ngai miracle lelo namoni papa naoki esengo na motema na ngai Chibola yo chibola bata maboma bakolala chibola chibola komona bola mute teko ya awa aya kosenga nzamba papa avec pardon nzamba botika la molongi aseka fin papa kozala libanda akozala libanda yaya avant 11 akozala libanda tokolimbisa te biso toza na likambo na ye te ye aza na likambo na nzambe lokola ye ayaki na lokuta nzambe asukisaka toujours lokuta atangaki mama denise me mama denise na buzoba boyaki okozala te aza mama ya sembo sembo esali mosala nango fale mama denise asala nini ye fale aprouve te akomi kotambola na babétise na télévision likambo na ye na nzambe biso te ye na nzambe Bonjour maman. Bonjour maman. Maman bonne santé. Santé za nango pepele. Maman tout monde bozo sepela c'est on a mis ali di ya kilti ya lelo kaka toni. Tozali na esengo makasi parce que papa na biso aza libéré na mukolo ya lelo. Oyo mukili bakanisaki nde oyo nzambe akanisi te. Nzambe na biso alongisi papa na biso na bitumba nyonso ya munguna. Akweyisi banguna na ye nyonso tu na se bazana bilongi na moma oyo banguna ya papa na biso bazana bilongi na se. Te ba précisément na minute papa azali wapi? Papa na biso asabimi azali libanda déjà. Aza libanda. Ok, merci beaucoup maman pe soko zali na moi liloba koloba. L'évêque Pascal était en kotala yo liboso ya écran na biso. Ngana sana esengo makasi po depuis 11h tozalaki na prison tovandi bato bafatike mingi o bazonga papa tindi baloba bavanda bazela nazobima bavanda bakende te tovandi ti 18h nde sikoyo papa tomoni kaka o papa atindi bato ke papa babimisi ye elonge bimi papa chebo bato nyonso esengo abimi molongi ezala chibola akoki papa te ezala nani akoki papa na biso te papa aza molongi na minute oyo alongi na bandoki na banganga mito na bango eza na se amen mbote mama tout monde bino esengo makasi ezali di ya nini esengo en tout cas esengo toza nango premièrement tokumisi nzambe po papa na biso lelo aza libanda nzambe ayoki biso toyebisaki ye yango nzambe nde asali na moma oyo banguna nyonso ya papa elongi eza na se yango tokumisi nzambe po papa na biso na minute aza libanda azali wapi précisément parce que bazokoma meka bozali kose biso ke papa na nga aza na ndako soki boyebi ke l'autre fois barimer etambolaki ke papa azalaki akite soki eza barimer nazoyebi soki nzambe na biso akosaka te estce tokolonga totiki bandako banda ntongo totiki bana banda tobimaki ta nde tozali toke na prison tobimi tomoni papa pepi biso tomoni ye message nous allons kopesa na papa tango oh nzambe na ngai malobe ezanga meloko na nini nayebisa papa na nga akoba papa na nga aza guerrier papa na biso ndenge aza nazalaka même si soki azoteya biso azalaka déterminé ye amonaka na ye te likambo bino boobanga ye abangaka te donc omoni sikoyo courage wana yango mpe akonnecte biso bana na ye même si nakomona likambo ekokolengisanga me nakobanga yango te nakoafronte yango mpo papa biso mpe aza motu moko afrontaka makambo biso mpe yango tofronte na minute oyo banguna papa baza elongi na se tokumisi nzambe yango eloo na ye nayebisa papa na biso akangama biso na nzambe wana makasi atika ye te merci
Wana tomoni na esengo ezali ya nini? Mama wana eza papa na nga moto apombola mariage na nga ntina boti bana na nga nyonso 5 eza papa na maloba nyonso aloba na olala nzala te na ozanga eloko te namona yango na vi na nga wana eza papa na nga ya kosaka wana nzambe na nga nde ya eveki ye wana eloko nga laa nango mposa olezime botianga na otuna nga na bakesa mpona olezime okasi koloba te koloba nini mpona bato yo nyonso ngai surtout ka olezime nde naa ne problème ye olezime ye bazwaki na kindoki mpo eveke asise kindoki azwi atie grâce ya prophétie kati na ye ye mbala moko komi kosakana eveke so ozoluka succès na oluka na ndenge na yo na nzoto eveki te yo yebi place eveke awuta oyebi mosala oyo bandao na age nini na yo touti bandaka mosala nzambe 2 jours awa mbongo osoyeba mabonzi ezokosa yo luka sise na ndenge na yo yo mpo te yabi fo tanga kaka kombo eveke mokuna nakebisi yo papa tika olezimi yo nalobi na yo tika bongo koloba nini mpona Mami Chibola oyo yekuta la présidente de la République la maman Denise yekuta ndaza na eloko tosambela chaque jour liboma kaka ye kaka liboma ye fama nga na olimbisi te azonoka liboma mpo monde atie bandima ke eveke nzambe oyo tosambela aza na bomo. Merci beaucoup de vous maman par rapport à libération pasteur Mukunda. Nanga bibi chanve na kaluka na sepe nango parce que pasteur Mukunda sambela ate mais aza innocent. Mais soki maman na akotambola kana kuma mukunya nzamba likolo akata likama ya pasteur o mukunya oyo. Tambo ya ndenge sengeli po nzamba ya likolo ajije yo. Mais na likolo kamba wate ke Mami Chibola dali pe mosi lokola yo tango kaka la pati wana lukaka a dénoncer. Papa nanga mama nanga ala mwasi lokola nga. Na pasi oyo ekomela so eza ke ya solo mosali na nzambe pasteur mukunya ndenge atelemaka population ya bato boye azoteya soki asalaki yango mabele eza témoin oyo toniataka soki asalaki yango efungwama emela pasteur mukunya mais soki asalaki yango te efungwama mpo na ye emela libota ne mobimba. Merci beaucoup. Tranche réalité quinoise, on était là précisément à Bandal, à Seka Bandal. Bobi ya kitma ya Pascal Mukuna nous a toujours cause à la une, nous a toujours informé bino yango to kitaki vraiment na source na terrain pour toute sa réaction ya batu bozu ba réaction ya ba maman ba papa bana ya avec Pascal Mukuna yango to sabne botika la brancher parce que lobby na 10 heures biso na bino na poser ya makala pour na couper sa bino les sources d'information dit ya a kitma peut sortir Pascal Mukuna en direct na poser ya makala. Merci beaucoup à Rachel Chako, merci beaucoup à Meta. Merci aussi beaucoup à Bijou Sikou. Nous sommes là qui va nous demander à combattant vraiment à solo. Papa c'est bien madame. La ligue vous toujours. Bah peine la bien remarquer la mieux comme ça la biso. Madame Mingi. Merci beaucoup.